Ika twakubikeno moko twavana sedeto kiambote munkumbwa se ye mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofuata sedeto tata mfuma mbanza beto bana bakutukula umbele bakafulu watusikidikisa tusama entsambuza ngemfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yontwadi yongitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga mnaitutu kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo lelo ezali mukolo na yenga oyo biso nyonso tobengami ba Kristo solo toyebi ete tata nzambe asenga biso yango topesa yango mobimba epai na ye na kati na mabondeli pe koyembela ye biso awa na kati na Yerusalemi na mukolo na lelo to teyami banda na banzembo na mabondeli pe litei oyo euti epai ya tata Selo
mama ya likambo oyo tata Mulimo Santu papa Simo Kimbangu Kyangani susi ya likambo oyo batata bachikili biso soki tozali komona absence ya papa Simo Kimbangu Kyangani na tina mususu te na musala na mokolo na yenga esengeli tango nyonso azalaka na biso awa me soki azwi nzela ntina mususu te mingi oyo batali bato ya leta to bato na musala profit na bango ekozalaka ete mokolo mposo aye yenga asoli na papa pe azongi po lendi azala na musala po bango pe bayebi ete manso oyo bakozala nango posa bakozwela yango na Yerusalemu. Biso moko tozali komona ndenge nini mokili ezali ya koningana. Biso oyo tobengami bakimbangiste ezali na biso na konkamwa te pamba te batata bayebisaki biso ke mikolo koya awa Yerusalemu ngonga kutu ya komela mwa mai ekozala te oyo akozala motambosi yango lelo ezali komonana. Mokili awa eza ya koningana lingomba pe ningani mutu nyonso solution na Yerusalemu. Musala tata Mulimo Santu lelo tata Simo Kimbangu Kyangani na biso bato mabe na ya malamu biso nyonso ebite kimelo na Yerusalemu yande akoyamba biso yepe akoboya mutu te mutu nyonso kasi likambo moko tenge bapapa balobelaki yango tata Simo Kimbangu alobelaki yango ete mokili ekoningana biso nyonso ekimelo na Yerusalemu. Tango ozali koya na kati na Yerusalemu ozala makambo ndenge na ndenge nini ekobikisa yo kaka kondima na yo tenge tolandaki message papa yangi na toza kolanda tango nyonso ke Yerusalemu pouvoir nango ezali yo kaka na kondima na yo kondima l'accès tosa mibeko ezali exemple papa diange ndazwaki toza kofanda na Yerusalemu toza kofanda na kati na mabele ya Yerusalemu toza komela mai ya Yerusalemu tango nyonso kasi mpasi ezali kosila te pona nini kondima ezali te. Azwi liloba papa diange ndalobi te mundele aye kotala ye mundele wana pe posa na ye ezalaki ye pe abika na makambo azalaki na yango amoni papa Mfumalongo papa diange na kontima mundele wana asengete akota mozole papa Mfumalongo alobi condition ezali mundele atoni condition nini yo longola sapato likambo mosusu tina longola kaka sapato mpona kota mozole likambo mosusu ezali te mpe na kati na motema na yo zala na kondima na yo na likambo oyo kosenga ata ozalaki na mabe osali mabe kasi atango wana oza na posa ya kobika omikitisa mundele alongoli sapato akoti mozole kasi mutu mwindu ayebisa kota mozole qu'est-ce qu'il faut faire longola sapato vous aussi jusqu'à ce niveau là kolongola sapato yo mtu soluka lobiko
kulongola kaka sapatu ya pamba ozotia lulendo liboso ntango wana boswini manso ezali na kati na Yerusalemi. Condition totosa mibeko ya lingomba, totosa mibeko tata Nzambe apesaki na Moïse, pe totosa mibeko ya Yerusalemi. Yerusalemi eza na mibeko na yango, surtout biso bato ye kofanda na Yerusalemi. Yerusalemi eza na mibeko na yango. Mu Yerusalemi imutu tambulila mahonso no. Dizaya kane butata simu kimbangwa mwana mpasi. Mukomeke beto bandombe. Wanunga. Disongele butata wanunga. Beto daka tusinga ni nunga. Kansi mununga. Diambu. Dia dinene dina natuzitisa siku. Mina mitutangulanga. Yavana kwa Moïse. Nsiku myadibundu bitatangula ntangu za onsono. Ensungula ko beto tuzivwanda mu Yerusalemi. Nsiku mya Yerusalemi. Nsiku mya Yerusalemi. Unu kiki tutamonavo papa Simo Kimba unkiangani. Weka mpasi mukumona kansi. Kadi anzenza kukaditwa teulwa dio. Wontango yekuiza papa muluaka hana kene na mpasi sakala. Kansi buna yediambu. Muna minu kiaku. Papa Simo Kimba ngani kwa nda kwa kuwena buna kumuna kaka kwa nda. One minu dambu di lusadiso. Jadi kampila diambu di dina yaku. Kalavo kimbevo. Ikalavo nkondo zina yaku. Mvuyulu nkatu. Ikalavo mnakanda diambu. Kubaki di Papa Simo Kimba nkianganiko. Kanchu kwa nda. Una minu kia kuna kumona kaka muzidi. Dambu di lusadi sula mwanda. Kade lusadi sula mwanda la onzo no. Mwokachi kwa Yerusalemi lwenena. Imama tamoneka mnalungu kia uoni. Papa Simo Kimba ngani weka mpasi mkumona. Kadi mkuma kianki. Mubatuka nga mwanda. Msiza vala. Ubizidi. Ba ubaganu wangantete nzila. Kadi mubisalu bele kadi. Batuka nga msiza mputu. Minkada babaka nga ziviza. Bilungu bako bagananga. Imama tamoneka. Mnalungu kia uoni. Ba papa balobiete awanzela siye fongwami etete yebanyete likambo oyo ekopesa kija na mokili mobimba eza na esika mosusu te awa na nkamba eloba maete na ntango wana mokili ekondinga na biso nyonso tokoluka Yerusalemi kasi likambo makasi eza wana na 1921 tango bandeko na biso ba protestant bandimaki mosala ya tata Simo Kimba balobi ete solo mosala tondimi yango pamba te tomoni mwana oyo azalaki malade abiki, mama Dina oyo alumbaki solo abiki. Ezali mutu mususu te oyo akokozala na nguya ya ndenge wana kaka nguya oyo euti pa tata Nzambe na nkolo Yesu tondimi yango. Kasi batu ya mokili tangu babanda koya okubanda kolalisa bango wapi ya tango wana mutuna wana awana kati na Yerusalemi ezalaki kaka na banda kusambo 7 bikok na tango wana bandako oya potopoto 7 tango waza kotole mutuna wana ya mibale oza na mbongo te ndenge ninu okobanda kolesa batu
papa Simon Kimbangu alobaki ke mbongo na ngai oyo bakondimela ngai bango nde babanda kopesa mbongo oyo tokotongela oyo pe tokosala misala ya kolona pe kobokola suka aye kolakisa bango bouture ya linioko na linioko na pondu na kati na bouture ya linioko okoswa linioko okosala nango fufu okosala nango kwanga pondu otuti oyo nzambe apesa biso na bazamba bambili ezali yango nde kolesa yango emonanaka te na 1960 oyo eyambaka bapaya pondu manioko komela nango kafe omona bakotokisa manioko na ntango wana banzunga minene ezalaki te kotokisa yango na bagamate tono bakati yango katikati kotokisa manioko okomona pe bakwanga emonani te kaka na kati na lelioko bokolela pondu yango eyebanaka ke nkamba pondu ekozangaka te ndenge baki kobenganga nkombo donc pondu ekozangaka te na ndenge na 1921 ndenge motuna epesamaka na papa Simon Kimbangu na ndenge alakisaka yango eza komonana lelo bapapa batindi biso na kolona pe kobokola papa Simon Kimbangu kyangani yango pe kaka za kotinda kolona pe kobokola kotonga papa Mfumwalongo papa Diangenda alobi ete atango wana na 1961 kotia libanga ya botongi temple oyo na le 6 avril na 1961 esengelaki mokonzi ya mboka na tango wana président Kasavubu aya kasi esika ya koyambela ye 22 jours ndako tokobengaka monkoto lelo oyo eza na kati ya nkamba na 22 jours ndako etongamaki 22 jours mpona nini bolingo ezalaki pe mpona kokokisa bilaka na 22 jours na bolingo wana ndako etongamaki na 22 jours alors libanga echamaki mpona kotonga ndako oyo mpe lokola nzela emonanaki nanu te nzela nini tozalaki na mbindo biso nyonso tozalaki na mbindo yako bapapa babimisaka retraite le 17 juillet 1972 witomi mpe tola totonga temple oyo ndako ya bilaka mokili mobimba totonga ndako ya bilaka pamba te esengamaki ndenge wana atako moyini atiaki bakale mais lokola elobamaki na 5 ans ndako nzambe ezala inauguré et bilaka ekokanaki 5 ans ekokaki ndako nzambe ezalaki inauguré malgré ye moko papa Diangenda alobi ete bavide ezali nanu mais tokokisa nanu bilaka ndenge esengamaki après inauguration ya temple ekokoma ete botongi ndako ya bakonzi ndako mintino ye moko la fête le 12 octobre 1981 wana papa Diangenda atie libanga ya ndako mintino ndako mintino po etongama ebandaki solo ndenge etongamaki ndako nzambe kasi papa Mfumwalongo papa Diangenda alobi ete po ete ndako etongama na ndenge malamu il faut Congo Central opesa maboko na papa Mfumambanza mpona nini ye nde mokonzi ya Lingomba papa Diangenda e apesaki dérogation na papa Mfumambanza na province nyonso ya Congo Central ete totonga ndako mintino
ya solo ndenge ezalaki dérogation ndenge tata selo auti koteya biso. Papa Mfuma Mbanza asalaki programme ya kotambola na Congo Central nyonso biso nyonso toyebi. Akotika Yerusalemi ake kotambola ne bisika nyonso wana. Soka atamboli akoya na Yerusalemi aponi oyo basengeli alibokende epai ya Papa Mfuma Longo Papa Diangenda bokende kolakisa mbongo oyo esalami mpona botongi ndako ya mintino. Tokokoma kuna ponga mpe nazalaki na kati ya programme wana na commission oyo esalamaki so tokomi na Kinshasa epai ya Papa Mfuma Longo tolakisi maso ndenge tokendaki na yango mpe akopesa biso baaccompagnateur oyo bakotambola na biso na kati na ville kotala biloko nini esengeli mpe Papa Diangenda aboyaki tosomba biloko oyo ya mabe, donc biloko oyo ya qualité ndenge naza koloba boye oyo tobande kotambola na bango bazali kolanda ti kino tosombi biloko nyonso wana esili ye moko akopesa biso mutuka tozongi na nkambo na ndenge wana ndako mintino yaki kotongama de 1981 wana na ndenge ye moko Papa Semuki Mbangu aye ko inaugure yango otango wana nano ezalaki inaugure te tokokisaki manso oyo esengelaki na bakiti bambeto nyonso na ndako mintino etikalaki kaka eke inauguration na inauguration wana etikaki komisalamela te na ndenge bapapa batikaki biso Papa Kulutu Papa Kisologela ye kotika biso ye Papa Mfuma Longo ye moko Papa Diangenda apesaki ordre eke tofungola ndako bapaya nyonso wana oyo bayaki na baoseko ya Papa Kisologela alala na ndako wana ndako ya mintinu ndenge bato balalaki bakonzi mosusu oyo bayaki na obsèque ya Papa Kisologela basengaka na Papa Mfuma Longo Papa Diangenda ete batikala na bango pour une semaine bazwa mwa mopepe ya Yerusalem. Papa Diangenda alobi na bango me bokotikala esika nini? Papa oyo ndako kitoko tongi kuna na likolo soki basobenga soki na bamitino. Donc ezalaki luxe po biloko nyonso ekotaki kuna ya luxe ti yemei Papa Diangenda aye kotika biso ndako ya mintino ndenge batikelaka yango. Mais en 1989 dans le 25 mai de amitié laka libanga Papa Diangenda amitié laka libanga ya résidence oyo ya Papa Mfuma Mbanza. En 1997 wana tangu ndako ebandi mingi bacholaki eloko bazoloba eke ndako résidence ya papa ya son éminence eloko nini spécial eza na ndako mais Papa Mfuma Mbanza Papa Dialonga na lobike benzo ya nsilulu yenena ezali ya bilaka ata bango bamoni yango soki pamba kasi ndako eza ya bilaka toye kokota na l'an 2000 oyo Papa Mfuma Longo Papa Diangela alobaki ete à partir de l'an 2000 omona makambo nini koleka mokili ekoningana lingomba pe ekoningana. Papa Mfuma Mbanza alobi ete fo natikala kosala likambo oyo esengamaki ete bandako ya bapaya etongama. Tango atiaki libanga na ye na le 17 janvier l'an 2001
achie papa Simon Kimbangu Nkyangani wana tambusa misala. Le 16 août aye kotika biso atikali koyebisa papa Simon Kimbangu Nkyangani yo continue misala nyonso wana. Botongi Yerusalemi pona nini tokoyamba bata ndenge na ndenge oyo bandeko na biso mangomba mosusu batunaki na papa Simon Kimbangu na 1921 ete oza na mbongo te batu nyonso wana tango bakoya okolalisa bango wapi. Kendolo yango wana papa Simon Kimbangu Nkyangani memi misala ndenge tata atikelaki ye. Totongi ba 4 maisons, totongi Belgique na itinde papa Simon Kimbangu Nkyangani. Kasi bandako nani ekoki te. Bandako nyonso bisika nyonso wana ezali ya bilaka. Bisika nyonso wana papa Simon Kimbangu Nkyangani aza kotongisa bandako ezali ete yete mtaza kopona kasi batata batikalaki kolakisa ye. Batata tango bazalaki baza koyebisa biso bana omoni esika wana mabele wana ezalaki boy, mabele wana ezalaki boy. Yango papa Simon Kimbangu Nkyangani azali kosala nde ba réalisation na makambo nyonso. Tolobi eke papa Simon Kimbangu Nkyangani ata tozoko ndima te kasi biso tolobi ete yende mokokisi ya bilaka azali kokokisa bilaka oyo batata nde batikilaki. Lelo oyo tokomi na nzanza longa tozolaki na nzanza bisadi sikoyo tokomi na nzanza longa nyonso wana ezali na babilaka ezali na bilaka. Papa soki alobi ete bandako oyo kotongama na nzanza longa tolanda ndenge ye moko alobeli yango structure bandako na ba 8 chambres ndenge batangeli biso ke ba 7 chambres pe ezali mais tolanda ndenge papa asengeli yango. Po mingi baza kobenga biso o toya na bandako ya préfabriqué oko yana yango kasi ekozala nesika wana te kamba pe ezokoluka bandako ebele kasi ekozala nesika wana te pamba te tolandi mibeko ya papa te. Donc tolanda kaka ndenge papa aza kosengela biso oyo na ba participation individuelle ke mutu alingi koloba ete ngai pe na kopesa tosa nanu bikatele po toza pe na ba mouvement toza na ba entité tosa nanu ndenge bakateli biso na ba groupe ndenge bakateli biso na ba paroisse opesi soki olingi kobakisa na yo na ndenge personnellement moni ngai pe na tinda boy kasi banda nanu na paroisse ndenge bakateli biso banda nanu na mouvement ndenge bakateli biso bongo nde soki olingi kobakisa na yo na famille pe bana baza na ba mouvement na famille pe bana baza na bisika oyo bakokendeke na chorale babandela nanu na bisika wana bongo nde individuel okupesa sima. Bamisusu pe bakosalaka ete na lingi na ngai te mokili eyeba eke na pesi boye kaka na même numéro wana otindi olobi ete ngai na pesi kaka lingomba to tata Molimo Santo ayeba ete na contribuer bo publier yango te tokosalela ndenge wana mutu nyonso ndenge alingili ndenge za mposa na ye tokosalela ndenge wana mais oyo bikateli eza na ba paroisse na ba chorale na ba mouvement totosa nanu wana o individuel bongo nde okoki kopesa na yo. Baba misusu pe tango baza koyoka message bayebi munene
ya likambo akoloba ete ngai mpe nalingi nazwa ndako na ngai mobimba natonga kasi nayebana te wana yo moko ya koyokana kaka na papa Mfumalongo papa Simoki Mbangu Kyangani nde boyokani nyonso wana toza koparticipe na botongi Yelusalemi. Mais mama na likambo surtout biso bato tofandi na Yelusalemi totosa mibeko ya Yelusalemi. Touta na bipai tolobi ete ke kosalela Nzambe na ngai na nkamba na Yelusalemi na ke kofanda kuna. Mais soko za kotosa no mibeko te. Itinda nyonso ya Yelusalemi ozo kokende na yo te. Manso mazo koloba na nkamba yo yango te me ofande na nkamba. Mentina nini oyo kofandela na Yelusalemi. Tosusola na isika wana yango na likambo wana ndenge tolobeli yango ke papa aza okipe me atindi biso toya kososolisa likambo oyo tozali kolobela ntina oyo papa tata Simoki Mbangu andimaki likambo mpe nzoto na ye ezali awa bamama mwilo mpasi na bango bamonaki bazali awa bamvoala misato bazali awa biso tolobiki te toke po ete tofanda na Yelusalemi tobikisa milimo na biso bandimi biso kasi mama na likambo totosa mibeko bakotangilaka biso na kati na Bible oyo nzomi oyo tata Nzambe apesaki na Moïse pe les 12 principes ya lingomba to respecte pe mibeko oyo ya bofandeli na kati na Yelusalemi yango na ntina ya botongisika wana mingi baza koloba ete papa biso tokoyala batolo na biso biso tokoyala mabende toboyi te kasi fo eyeba qualité donc oyo kokota na bandako wana toluka ba première qualité tosala te ke kuna ba première qualité eza na mbongo mingi oyo ba troisième qualité eza na mbongo na se tika tosomba kaka na mbongo oyo ya se tokanisa Anania na Safilia esika wana tokanisa malamu yango toboyoka extrême ke ya papa di angenda ndenge asengelaki yango na ba matériel oyo fo etonga Yelusalemi toyoka kana muke. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce bâtiment que nous avons voulu qu'il soit beau. Nous voulons le rendre réellement beau. Je sais très bien que depuis ce matin que vous êtes arrivés, en commençant par les centres d'accueil où vous êtes hébergés, et surtout hier quand vous avez pris le bus, Mbanzangungu, avant de nous engager dans cette voie que nous avons suivie, je vous avais dit quelque chose. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore fait quelque chose de géant. Nous avons voulu commencer tout d'abord par construire ce beau bâtiment que nous avons voulu donner à Dieu. Oui, nous avons encore beaucoup de problèmes, mais je pense, avec cette ferme volonté que nous avons de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie, je pense que nous arriverons un jour à combler tous ces trous ou bien tous ces vides que nous connaissons actuellement. C'est pour cela que nous avons commencé tout d'abord par construire ces bâtiments et maintenant doter Nkamba de tous les éléments de base pour rendre donner les occasions de vivre comme ils vivent décemment chez eux. Je vous ai donné un peu l'occasion de voir là où il y a encore beaucoup de vide. Or, ce sont des choses de première nécessité. On devait démarrer par construire de beaux bâtiments. Mais cela n'a pas plu à Dieu.
Ces bâtiments que vous voyez, nous les avons commencés les 12 octobre dernier. C'est pour recevoir dignement les personnalités qui nous visiteront. Et prochainement, quand vous nous rendrez visite, certainement, vous ne serez pas dans la même situation où vous vous êtes trouvé ce matin. En arrivant en Kamba, on vous a logé dans des bâtiments où il n'y a encore rien. J'étais moi-même, franchement, coincé, on dirait étouffé. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de vide. Mais je m'en excuse, nous avons voulu tout d'abord rendre ces bâtiments beaux, le finir avant que nous nous engagions à faire d'autres dépenses et donner l'occasion aux amis qui nous visiteront prochainement de dormir dans des maisons et qui sont réellement dotées de tous les éléments de base. Mais sinon, je pense que ce n'est pas pour la dernière fois que vous foulez les sols d'un Kamba. Je sais très bien que je vous recevrai encore plus tard si le bon Dieu le voudra. Mais je sais très bien que si nous les suivons avec foi, merci. Nabanza tolani na bokebi nyonso. Volonté ya ba papa. Nanjela ya papa mfumalongo papa diangenda kuntima. Po yem tazala kisha spirituel. Koloba ete banda ekotongama ekoki kozala ndenge nini. E lelo yo papa Simon Kimbangu Kiangani na akoki kosala le contraire te oyo batata na ye bazali ko tinda ye. Donc faut asala volonté ya batata ndenge balingili yango po soki tosali le contraire batata bakosepela te. Mutuna tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani soki batata basepeli te, est-ce que tukozwa mapamboli yenga yangani papa Simon Kimbangu Kiangani aza kolakisa biso e soki biso batambolisi e biso bandimi soki tosali le contraire ye azali kotinda biso aza na problème te na batata na ye kasi wana nde biso batambulisi e biso nde bandimi tosala oyo batata balingi tosala oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alingi kasi tosala te oyo biso batambulisi ndenge pe toza kotambulisa tokotambulisaka batu makanisi ya batu biso batambulisi bamema biso te na oyo tozali kotambulisa baza kopesa biso tolanda oyo mokonzi azali nde kotinda biso yango papa Mfuma Mbanza alobaka na biso ye papa Simon Kimbangu Kiangani tozalaka na ngai na papa solo bozotikala na musala kasi beno kalulundu munu beno mpe kalutwa lukusu lulanda kaka mo masisiti betu na ibiti papa de la ville soki ke Kongo wana na lingala papa Simon Kimbangu Kiangani yemoko ngai na papa solo salu kita sala yeno beno kalulundu munu beno mpe kalutwa lukusu na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santo topesi merci nkolo na oyo otuni biso beno kalulundu munwa elingi koloba ete batinde kabino te to batambusa bino
selon volonté ya batu te, mais ndenge yo oyebeli, ndenge ozwaki consigne esengeli kosala, landa nde oyo ndenge consigne bapesa yo, me batinda yo te, sala boye ekende à l'encontre ya volonté ya mokonzi oyo atindaki yo, wana otosi ndenge oyo apesaki yo mosala to oyo atindaki yo asali, e koleka na pete selon ba connaissance na yo keno ngai na yekolaki boye. Alors awa olie olanda volonté ndenge mokonzi ayebisaki yo, obandi kotia mayele na yo oya yo moko otia yango liboso, olie o respecte oyo mokonzi ayebisaki yo, wana ekomi lisusu mbeba. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Merci Papa Pasteur. Koki kofanda na yo sika. Tokobenga Papa Kabemba, Papa Ndungi na Papa Elebe na maye oyo Papa atindi biso toleka liboso nyonso ezali kokende na botongi lingomba, botongi Yerusalemi na kati na bolingo mibeko pe misala. Tokotambola na kati na lingomba na kubomba makasi na ba principe to makambo nyonso misato batata batikeli biso na kati na bolingo mibeko pe misala. Biso nyonso toza na posa ete milimo na biso ekoka kobika. Forme nini ndenge nini tokosala po ete tokokana na makambo nyonso misato oyo batata batikeli biso. Batata Pasteur topesi bino nzela ko transmettre biso oyo Papa apesi bino. Na kombo na Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo, merci nkolo la kopesa biso maloba na mokolo yenga ya lelo. Tata Molimo Santo apesaki biso programme ndenge tolandi yango na exhortation ya nkolo. Tokotanga mokanda ya Jérémie chapitre 29 verset 11 à 14. Yeremia mokopo ya tukumi bale na mulibwa nzela ya zomi na moko kilo zomi na mine. Jérémie chapitre 29 verset 11 à 14. Etangeli ezali boyi na komba Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Pamba te ngai Yawe na yebi makambo nakani po na bino. Ekozala makambo ya mawate kasi ya esengo. Nakobatela bino mpe nakopesa bino bolamu oyo bozali koluka. Ngai Yawe moto na lobi boye. Boye soki boyebi kobelela ngai mpe kosambelela ngai
nakoyokela bino. Soki boluki ngai, bokomona ngai. Soki boluki ngai na motema moko, nakomimonisa na bino, ngai Yawe moto nalobi boye. Nakobongisa ekolo na bino. Nakobongisa ekolo na bino, bokolongwa na boumbu. Nakolongola bino na bikolo nyonso mpe na bisika nyonso oyo na panzaki bino. Nakosangisa bino mpe nakozongisa bino na esika oyo nazwaki bino tango natindi bino baumbu epai moto na ngai Yawe moto nalobi boye. Nakomona tata na mwana pe tata molimo santo. Nakomona tata na mwana pe molimo santo. Biso banso tosili kolanda exhortation mpe historique ya construction to botongi ya nkamba epai ya papa Mfuma Mbanza. Yango wana nkolo yeboko apesaki biso chapitre oyo toyuti kotanga. Chapitre toyuti kotanga ezali makambo ya kitoko oyo Nzambe akani mpona kobongisela biso mpona lobiko na biso. Batata ba mama bankoko na biso bapesaki lisese balobaki ete bapesaka mwana toli oyo aza kokende wenze po akoko kobebisa kuna te. Kasi soki akei deja abebisi tango akozonga soki opesi etoli ekozala na efete ekozala na nguya lisusu te parce que makambo esi ebebaki. Soki tolobi bongo parce que tozali tokoti na phase décisive pona ntina na botongi Yerusalem ndenge tolandi na lite ya papa. Lokola tozali kokota na phase ya botongi nde tozali kopesa na mayele mpo ete mbeba ekokomona na te. Balobi na biso te Nzambe azali kobongisa ba projet de bonheur, ba projet ya kitoko pona biso. Ezali ya mawate kasi ezali projet ya kitoko pona biso moko, pona lingomba na biso, pona mboka na biso, pona mokili na biso Afrika pe pona mokili mobimba. Parce que Nzambe azali injuste te akosalaka makambo ndenge kaka ye abongisi yango. Ponte mosala mango masala malamu, ponte mosala yango ekende liboso mikakatano mizala te. Esengeli na biso to kanga makambo misato oyo tozali kopesa na mpo ete to kolonga na projet na mosala oyo bapesi biso. Ya liboso esengeli na biso tozala makasi na mabondeli. Batata ba mama, nous avons des héros dans l'ombre. Ezala bato bazaya koboma manase o biso sali komona te. Yango na batata baza kotinda biso ya liso boso mutongo mpokwa soki bazwi maloba tozala makasi na mabondeli. Ezali mbala liboso te ete toko kolonga etumba na ntina na mabondeli. Soki totali na 1959 ti na 1956 ti na 1959 tozalaki na mikakatano makasi. Tozalaki makasi na mabondeli ndenge bapapa batindaki biso. Ezalaki problème ete lingomba ekokobima libanda tozwa indépendance ya lingomba tozongisa nzoto ya papa Simon Kimbangu na Lubumbashi ezonga na nkamba tozwa indépendance ya mboka na biso na 1960 makambo ezalaki minene tobundaki yango na mabondeli mpe tolongaki yango toyembaka mpe banzembo ete Nzambe toza kosambela ezali Nzambe batata na biso basambelaki. Tozwaki indépendance na munduki te na bitumba na makasi te mais tozwaki yango na mabondeli donc tobosa na ezaleli wana te esika nyonso biso tozali. Ya mibale kondima na biso tolandi l'exhortation ya papa Mfuma Mbanza ndenge azali koloba ndenge azongeli le mot kondima na katikati na exhortation na ye. Hébreux chapitre 11 verset 1 otanga yo moko kereti kuna musika. Ntoma Paulo alobi ete oyo azali na kondima asili deja kozwa eloko oyo azali nango na bosenga.
kondima nde ezali kosenga epai na biso batata ba mama tozala na kondima makasi tozala na koyima te lokola koyima oyo ekoyisaki bana Israel na kati na lisobe ya misato boyenge beni batata ba mama tolandi tata nega insiste na likamwana tosala kaka oyo basengi biso kosala tosala kaka oyo batindi biso kosala soki batindi biso eloko wana tosomba ya kaka eloko wana soki batindi biso kosala eloko wana tosala kaka eloko wana ezali pona bolamu na biso banso surtout pona lokumu ya mokonzi ya lingomba mokonzi ya bula azali kotambusa biso ndenge tolandi papa diange na lobi na bande te na tie elikia ete mikolo koya ntango koyaba bino bokozala na bakondition oyo te bokozala na bakondition ya kitoko yango na ntango tozali kosala mosala na biso tosala ngo na boyenge bene ndenge batindi biso yango batata bababa po tolonga na misala oyo tozali kosala ndenge tolobi Josué chapitre 1 verset 7 alobi bopengwa na gauche te na droite te oyo kaka ndenge balakisi biso tosala ndenge wana lolenge tobaza kolakisa biso ezali lolenge pe elilingi ya lola donc soki tosali likambo mosusu tokokokisa likambo oyo ndenge yango ezali na programme te likambo mosusu esengeli na biso kosala batata ba mama esengeli na biso ete toyeba ntina ya mosala tozali kosala musalo tozali kosala musalo batata baza kopesa biso tina nango ezali nini pona kondima na biso pona lingoma na biso pona mokili na biso tina ya musalo tozali kosala nini est-ce que to nous posera ba question wana mpo soki tokozwi réponse tokosimba yango mpe tokosalela yango malamu batata ba mama bosembo ndenge na uti koloba ezala penza de rigueur tosambelaka mingi mpo ete bazimbisi bazali pote moyini azali alali te lokola nzambe azali kopesa bango mpe bazali kosala ba programme na bango mana tolonga likamwa na nyonso esengeli mabondeli ezala kitoko batata ba mama a part mozimbisi biso moko mpe tanto tozali kosala mosala oyo toyeba kobongisa mpe lolemo na biso maloba oyo ezali kobima na kati na minoko na biso mpo na ntina na misala to baprogramme oyo bapapa bazali kopesa ezala maloba ya kitoko ezala maloba ya kolendisa po te bato bazala makasi tokokotonga lingomba tokokosala mosala baza kopesa biso kasi maloba ezala ya mbeli te maloba ezala ya pamba te mpo ete ekopesa biso litomba moko te ezala na biso baye tozali kotambola mpona kosisa na misala bakampagne nde baza papa uti kolobela papa formaza atambolaki mpona kokongola mbongo ezala ngambu nazokongola mbongo ezala yo moto ozali kopesa mbongo maloba ezala kitoko mpo te lelo soki ezwami te lobi na kozwa mpe na kopesa ezala biso baye tozali kolamba na bacuisine tozali kosala travail en série biso nyonso moto na niveau na place na concession na parcelle oyo ye bapesi ye toyeba kobongisa maloba na biso ezala baoyo bazali kolamba mpo baservir bato ezala baye bazali kotambola nzinga na baresponsable ndenge papa de la ville auti koloba awa maloba na biso ezala kitoko maloba ezala ya kolendisa kasi maloba na biso ezala ya kobebisa te nazali konsiste na likambo ya kosambela mpote mosala na biso kosambela ezali likambo munene tokobrise bamure nyonso soki tozali makasi na mabondeli kobimisaka maloba ya mabe te tomala ese mosala liboso tozosala yango totongaki mintinu totongaki centre d'accueil tozwaki nini okanisi soki totongi ndako wana nde likolo kofunga banjelu bakomona na po maloba ya bongo ekoki koyokana na kati na mwana papa Simon Kebango te na ntango tozali kobilengela toza déterminé na kosala mosala wana papa mfuma mbanza azali kotuna te ba oyo batongaki Yerusalemi ya kala eske basilisa kotonga to bakontinua kotonga ti lelo bongo biso toza nana na départ toza nana na début ya kotonga Yerusalemi ndenge nini tokoki koleba kosala mosala tokobimisa maloba mabe mpona kosala mosala
biso mpe baye toko bongama baye bakoponama mpona kosombaka biloko tosi tolandi yango nde papa alobi tosomba biloko ya kitoko tosomba biloko ya malamu tosomba biloko ya qualité mpo ete oyo bakokotia na ndako ekokopesa biso résistance ya kitoko mpe tosomba biloko ya mabe ntango ekokoma awa batia yango pembeni babi ekota te bobosana te ke bozwi na biso ezali moke. Donc soki eloko emonani eleka penza solo na nzela ya eloko wana ezali kosengama mpo etongama. Stratégie na biso ekozala nini? Batata ba mama moto nyonso aizwa likambo oyo lokola ya ye tolata yango solo batata ba mama bakibangiste basympathisant mpe bo batiaka maboko tolata likambo oyo parce que eza lobiko na biso nyonso. Biso nyonso tozali awa soki tata na ngai azali gravement malade, est-ce que nakoyoka kolodefa mbongo te pote nabikisa na kondima tata na ngai akufa? Nakosala nyonso na defa parce que nabikisa tata na ngai parce que azali tata na ngai. Donc nayebi ntina likambo wana yango nde tozali kosenga te biso nyonso tobongama topesa maboko pote mosala oyo ekokende liboso. Moto nyonso azwa likambo oyo akanisa nanu pasi ya papa Simon Kemango dans l'année 1921 après 30 ans dans 4 prison. Biso nyonso za mingi baza ba famille bankole okanisana nu pasi ya bakoko na biso bankole ndenge baza komona o baza ko tia na kati banzungu na mafuta pote lingombo ekoma lelo yangwana to kanisa pasi bamvoila butu na moi ndenge papa bi kotambola pote totonga pote lingombo ekotelema. Soki tozali koyeba tina likambo tozali kosala tozali kolata yango tozali komona ke mosala na biso ekokende libanda ekokende liboso na kela ndakisa. Par exemple tango papa Mfumambaza azaki na 7 ans papa Mfumalongo 5 ans awa na kati na Ngobe Kinsuka ntango bamona kite mama na bango so kopola mbula tango bamona kite ndako nyonso si kopola eza impossible mwana 7 ans mwana 5 ans kokotonga ndako mais lokola balata ki susi wana na komona pasi mama na bango za komona bazwaki décision te batonga ndako pona mama na bango. Lelo likamongo ekomi epai na yo na ngai tosilika kosilika molimo ndenge bapapa bazwaki mokano biso mpe tozwa mokano mpote lingombo batikeli biso ekokende liboso. Batata ba mama confiance na oyo azali kotinda biso musala eloko de zozala biso mopasi ya mwana ete musala oyo euti na ye moko tata molimo santo tozala na confiance na ndenge musala ndenge baikosango ekomela biso ndenge batambusi bakobebela biso basango tozala na confiance ete liloba oyo to musala oyo euti penza na ye moko tata molimo santo tosalela yango ndenge wana bango bazali kotinda biso. Yango wana mosala na biso batata ba mama mutu azala na makanisi ya mabete tozala na esprit négatif mpo ete tobebisa mosala oyo tozala likanisi te ya supériorité liboso baninga te ngai mutu na yebi koleka bango te soki tokei na ndenge wana tokolonga te biso nyonso toza konu compléter pote mosala oyo ekende na malamu mpe na temps record. Mutu moko alakisa mayele na yete tolandi ndenge papa vila lobi ete ngai nde na yebi te biso nyonso tozala na komi kitisa tozala na liloba moko lokola toyebi ki tozala na vision moko tolongisa objectif oyo bapesi biso ya 2026 na mois de mars. Lokola tokosala musala ona lisanga tokosala lisanga na bomoko na bolingo mutu akata bolingo te en plein musala en pleine évolution ya musala toza kosala mutu aye kokotsa songi pona kobebisa mutu oyo azali kobebisa unité bolingo place bato bazali mutu azali plus dangereux que mutu aza muyibi ya mbongo. Alors faut mutu ana foto keba na ye totikela ye ngonga te pota kokobebisa musala oyo balobi la biso na 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13 était na kati ya bolingo kondima elikia bolingo nde eleki. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13 yangwana lantina na bolingo de ezali yango de jipaka ebele na masumu yango nde kokomisa ekomonisaka batu
ngai nazala moke par rapport à baninga mais ngai nazala likolo lokolo ya baninga nyonso te wana tokokende liboso te bolingo nde ezalaka fondation ciment oyo ekokanga biso lisika moko mpote projet oyo bapesi biso tozwa yango tolonga nango na temps record babi na biso na 1 roi chapitre 6 verset 7 baye batongaki Yerusalemi ya kala malgré bazalaki na mpasi malgré bazalaki na mikakatano mais balobi kobunda ezalaki te koswana ezalaki te makelele ezalaki koyokana te tozala na bolingo makasi mpote mosala oyo basengi biso ekokende liboso tozala na elikia ete le 22 mars lokolo ewuti na nzambe tozala na kondima ete tokolonga mosala wana me liloba moko kaka tokosenga na nzambe molimo santu ndenge nkolo ye moko azali awa bamundele yabi batunaki ye yo ozali kotonga lingomba siko ozali na mbongo ye alobi na bango mbongo na ngai eza bato parce que moto soki azosala projet azalaka na makambo mibale oyo atiaka mpenza na motema ezali na le personnel batu azali mpe na besoin ya mbongo na yango tosengi na tata nkolo moto aza na kati na biso lelo amemela biso sango epai na tata molimo santu ete na ntango tozali kotonga bandeko oyo bakufi baza na morgue bango bakoya lisusu kotonga te baye mpe bazala maladi malgré conscience na bango malgré volonté mais lokola bazali kobela bakotelema te mpo baya kosala mosala bobele biso toza na mokasi ate longola biso liwa atelemisela biso maladi biso totelema tosala mosala lotango wana basalaki yango na 1921 9 ans contre oyo nyonso mobimba ata mutu moko akufaki te donc soki bokosala biso yango lelo kozala bien mingi roi Salomon asengaki mayele mais bobakisaki mbongo mposo ezali utile mpona kosala mosala solo bana na biso ya diaspora batiaka biso maboko mingi mais mikanda na bango ezali pasi mpo bazwa yango na tata liloba moko ya nguya ekoki mpote soki bana wana batelemi biso nyonso totelemi mosala na biso ekokende liboso mbongo mpe mosala yango tosengi na bino tata na santé malamu mpote mosala oyo tokweyisa yango te mokolo le 22 mars toyoka soni te mpe topesa lokumu na nzambe na biso nkolo na telemi wana na kombo tata mwana mpe limusa. Merci papa, pesa na mwana. Komona nzambe tata mwana tata molimo santu merci nkolo mpona maloba opesi na biso batata bamama bandeko mosala nyonso tu ezalaka na programme ezalaka na ntango na yango soki bapesi yo mosala ezali na ebandeli ezali mpe na soki ezalaka na programme mpona nini ezali mosala ya tata nzambe ezalaka na kati na bilaka na yango soko batindi yo mosala welisa kosala yango na ntango oyo epesameli yo kosalela yango mokana na nzambe eyebisi biso na Daniel chapitre 2 verset 21 que Dieu est le maître des temps et des circonstances, le maître du temps et des circonstances, c'est-à-dire que nzambe makamone ezalaka na temps soko nzambe azali kosala likambo na ye parce que ye tata nzambe azalaka d'abord na contrôle ya histoire, contrôle des événements, makambo nyonso azalaka na contrôle na yango mpona nini plan na ye oyo nyonso ebongisamaki na ye nzambe kosala esengeli esalama yango wana le 11 septembre 1921 ntango papa Kimbangu aza kozonga awa na nkamba na likolo ekomami na écriture OKV, c'est-à-dire oyo ekanaki nzambe kosala ekosalema